Cette fois-ci, je crois que Kabila va commencer à nabattre. Vous voulez m'amener que yoga kuna ne bazoko sabato ke glissement. Et ça la constitution. Bolingi bo inventer ba article bon Kabila dégage. Vous bien go. Nabatu na mina propagande lokuta. Kabila liaki kwa kere chef de l'état liaki pondo limbondo. Chef de l'état liaki soso batia lumba mais vérité bozo bombe la pep. Bono ba article batu ba yebi yako créer article 69 boye bien go. Non. Article 69 est le bien. Il faut veiller au respect de la constitution. Article 69 et le bill sous le bangon en français comme le chef de l'État assure par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. Dans le bill en français. Merci, c'est que Kanga photo. Écoutez, Bandela. Ololanda peuple, Yozolanda mende botala. Omoni batimusu ba peso mituma kasi ba diamber neti bakimbuta Kanga photo. Bon match après diamba. Tokotala nana leki makasi entre constitution mboka na mutu na bino bozo kosa Kabila. Na ebisi bino boko legela ba congolais bokozwa fimbo na madendo. Article 69 amboka na biso zolo basuki ba institution zotambola bien te esengeli bukonza mboka bongisango. Kabila tango mona ke seni fonctionner bientôt lo baite poani. A sanctionner surtout ni seni ndeni désordre boy. Azolo bo eza pour gouvernement pesa ngambongo te. Apata ba pesi bongo balobi. Au gouvernement obligé biso to sala appel d'offre. Entre ta gouvernement pesi les mêmes marché pas mutu mususu. Bo comprendre que gouvernement lingi na osala ba élection na mboka na te. Siko Kabila zo boule ke no soki ba élection sala mite eza po yatika la. Ata yo mobuka. Akotika la côté ni batutu ba sangeli. Ya tija lobi unité faisant entre ba congolais puis Kabila leki mobutu na makasité. Nous devons maintenant nous serrer des coudes pour triompher. Je crois que Kabila ne peut pas se comparer à Mobutu. Il faut du courage pour persévérer. Cette fois-ci, c'est la dernière. Na ben kimuna lobi ke ba élection faut sala na délai constitutionnel. Décembre 2016 fin de mandat. Oyoki makolokotambola. Makolokotambola sunani. Faut mon nez en panza Kabila. Basombele nyampula changer de face. Là makolokotambola était à pied. Depuis quand les Rwandais Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabila, est-il devenu congolais? Siko makolokotambola basombele rafkat. Et aujourd'hui, on parle de Joseph Kabila comme d'un sujet tanzanien. Certains parlent d'un sujet rwandais. Depuis quand les Rwandais Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabila, est-il devenu congolais? Bobenga na Kabila na batunaye.